ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atseke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Voilà, bonsoir dans le monde entier. Bonsoir, c'est Maggie, la balançoire na micro. Onos balanda biso partout dans le monde entier, là où vous êtes. Na Poto, en Afrique, Angola. Partout, Bozali, les Africains, on est là pour vous. Derrière la caméra, je te salue et d'une image. Nazaka Nabinouti, Nali Fobo Kande na Lobaki. Émission na lobaka que c'est mon tour boya na gauche na droite na ofina o peneza tour na la balanchou voilà lelo na memeli bino et non biso mikoto ça sube miso ba 20 ba 40 minutes ba 50 minutes tezaka moi actualité moi mukie o pesika lengi na bana monde entier ba CP ba minutes belé polémique pété musalande eloba ba beza buzo batotika voilà na mebino vieux zoro la vie de recherche babi bato ba banda jusqu'au jour d'aujourd'hui baza kaka biso ba tozo ya sima to sala musala bien popé balanda biso ba lobela biso pe soki ozo sala musala bien vieux zoro je te dis bonsoir. Bonsoir Magui la balançoire. Comment vas-tu? Ça va très bien même. Ça boga yo yebi denga kezalaka otala biso loti biso kanangi biso tondeni. Non, vraiment nayaki po natala Didier Nzongo po depuis akufelaki na monaki ete yango tangu na ye na profiter pe bino pe webi wa bato ya presse bokotika ngana leka inapercité yango na moni boye na tige na edino image po na pesela séjour nanga awa naza na compte ya Didier Nzongo Donald Trump. Oh, comment les changer comme bon, je te salue à passer Didier Nzongo nganga. Bah oui, là qui on a Rambo Kofi Olomide, mais il m'a gagné Rambo Abaki éponge. Que babel mouton za ma bête on m'a traité bon c'est il peut dire nous on peut on s'est mal à l'aise quoi. Non, des fois congolais ayoka kana fimbo. Soki Kabila le père ayaka na fimbo te discipline ngageza la te. Peut-être aza bien akoki ko bongisa makambo mususu. Merci beaucoup. Vieux Zoro, parle un peu de toi. Carrière na yo. Ça fait combien de temps aux ana musala o na média oyo? Et banane nini? Otangela ngo to kota na rabo e kande biso magila basoto la muka na bino comme na chroniqueuse. Ponga sana nga commercial. Musana otangela ngo kota no ka boy. Bravo Magila Balançoire. Nazwana nos questions oyote franchement banda na banda.
Alors nga vraiment personnellement naza chroniqueur te nga naza producteur nazaki koproduire batéâtre miziki ntango bazwa koyoka madilo azoyemba nga mpo tozalaka na ye avant bamakambo ekoma baproduction ke moto azoproduire eloko ye moko biso tozalaki baproducteur donc dans l'ombre soki boyebaka bajeune producteur baza na Paris awa badario kindongo Joël Mbetenge, donc ils étaient là comme des échantillons, mais biso tozalaki kofinancer siko bamasolo. Alors na média na ye ndenge nini ntango ba CD ezotekama lisusu te pirate ekoti, donc moya ko s'en sortir eza te tozalaka na bachante tosi tobanda il fallait tosilisa yango. Alors tomonaki moya kosala eza te tokoti sikoyo tobi mais makambo bato balobaka neti nalobi kaka yo ozalaka te à l'époque na makambo média makambo ba magi la balançoire balobaka nga kutu na koloba ngo kutu koleka magi na meka pe kaka bona bi na zwa tige na tieboye mokili ndima donc na lelo bato mosusu pe bakoma kosala lokola nga et puis na ye lisusu na média ngo na double bato nyonso donc na bibi na double bato nyonso pour naza mokolo ya bato nyonso toza kaka 2 personnes toza à peu près mbula moko César Ngati donc na bato basimbaka tige mais naza ko tenir toujours. Merci beaucoup, vraiment, c'est gentil. Je suis que Vieux Zoro Azaki producteur. Tout ça là, ça l'a bien poté. Baba, ça m'a remplacé. Ta place est où? Ta place est Banda. Vieux Zoro, oui, Azaki producteur. Là, tu viens de nous dire que les Azaki, moment difficile, il y a un moment où Banda s'en sortir. Au côté qui n'a monde il y a journalisme. C'est que Vieux Zoro, bon moment. Azaki pena que so vandi au tali pena. Na pena Zoro na s'en sortir na moi mon salo ya. Il y a reproduire bateau. Oui, moment ya bien. Oyo eleka ndenge na lobby ba production mususu oyo eleka soki na lobby yango bato bakondima na bango te. Simba bambongo po simi pe mbongo pe bo s'en sortir. Na simba bambongo ebele na kenda Afrique sa mukanda plusieurs fois yango muntu zaki ko bomba ma poso ko bosala likambo mutema mabe ya congolais bandi lelo te. À l'époque tant biso to yaka vraiment ngaza na ba photo ya noir et blanc ya ba tour Eiffel ozomona ya noir et blanc ezali. Alors à l'époque tant que tozaki ko ya awa soko kekaka kisasa azala mukanda te bakino kufundo vite fait comme ça ozonga te. Alors tozaki ko bombama. Donc ba moment ya bien ezali ba biloko pe telema na compte kaka ya ba makambo wana. Alors lelo ndenge komeli boy to komi ba chroniqueur peut-être mutako ko négliger yo. Mais tous les parents vraiment il y a majuscule et puis tous les affaires il y a bien na kata bambo cannabis. Merci beaucoup Vieux Zoro. Vieux Zoro. Et là on est BBC Moussala. On est dans le monde du journalisme oui parce que dans le monde de la production et bébaki. Parce qu'on dans le monde du journalisme au yokoti. Et là on est BBC Monzo. Et ça fait combien de temps aux a déjà? Ok, et le BBC makamba journalisme oyo zoloba oyo d'abord côté mibali après na côté bassi. Côté mibali un mobali oza journaliste yoye oya kolobela likambo ya forme. Oye oya kolobela likambo ya car na yo na ko kende directement na jeune frère nanga Marc Tabou abandaka bien mais après tango abandika ka kolakisa ba bien matériel makambo elali. Donc makambo tout est là là qui alors ba journaliste nous sommes na oyo basala so musala lokola bangote donc comment d'abord yé moko na aza komi lobela yé avant a lobela invité et puis azawana aleki déjà batu nyonso kaka na mbala moko yo yé tant mususu oleki ata popolo mkelenge te donc tango yo yé na média mbala moko na ba popolo mkelenge onyati bango alors orgueil et salaki wana. Alors, net côté bassi et le cueillir ezali bosoto. Moi si d'abord nzoto moi si ba mona kango boyete ba mona kango na chambre. Parce que biso to komo mona nzoto moi si boye. Net nga tango na yaka poto sika na za kotala ba film ya porno trop. Mais siko na lembango pona nini tout excès donc eza butu. Alors, lelo oyo moi si net africaine pona omona nzoto moi si vraiment si tu as kola ba serre na biso mupende apamba omonela ngo wapi poliputa tina se lokola ba serre akuvant mais lelo ekoma obimi awa biso to lobaka ngo na Luanda to benga ngo bikini obimi na bikini oye ko sala émission c'est pas bien.
alors eloko BBC côté basi yango wana bokomi na ba bêtise trop koloba et puis kofingana yango ebebi yo quand soko un président de la République moko boye neti président ya Gabon ou bien ya Congo Brazza yo chaiti jakondima akondima te yo moko tokozanga na maloba koloba donc eloko BBC eloko makambo ya media yango wana po ba congolaise bazoyeba te azoyamba nani to azoloba nini. Alors soko lobi ke na media na sali mbula boni soki na lobi okondima te bato pe bakondima te me nga naza mutu oyo na kweyisa basite ebele nga kaka oyo oyebi ndenge balobaka nzoko oyebi monene na nzoko magi mais t'as fait ça alors na komisa siko pona munoko na kweyisa bango bakoma bamboloko moi benza munene ya nzoko na fioto kisiye akomi fioto akomi mboloko pona nini pona bayi kosolola te bino boyebi ba site oyo cartona awa biso ba oyo peto betaki virgule kuna bazonga sima pona nini pona egoyi. Je te coupe pas la parole, j'ai un mot à te demander là. À un moment donné, j'ai pas la preuve hein, mais j'avais vu que Bobando travaillait na, je te salue à passer Dieu Masuki avis du public que vous travaillez ensemble bando ça l'ensemble bozaki na ye à un moment donné boka ko kabona bo panzana qu'est-ce qui s'est passé entre vous que le bo panzana Dieu Masuki bozaso ensemble. Magui la balançoire, en tout cas je te félicite encore ma petite sœur oyebi omoni ba makambo so bato batunaka kaka pwani no pakolaka pembe pona ni olingaka bamomi ebele mais makambo ozotuna c'est sérieux. C'est vrai nga toza kosala na Didier Masuki mais eloko ekabola biso ezalaki mbongo. Alors Didier Masuki alingi mbongo trop et puis mbo oya Mobutu on dirait ye mutu asimbaka yango munisi koyo elongwaka te. Ya Patrick Malwa Vendi, mon pari space. Ya Malwa Vendi, Major Bisadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko ye na agence hotel veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malwavengi, Vril Lion numéro 25, baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut le kana Vril Lion numéro 25 et puis Patrick Malwavengi, balobi Global Express souka l'agence au soko yete veut dire au melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rileon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana Paris bana bela ba fongole biso lokwa kitoko vraiment ngo iumela hatinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rileon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rileon numéro 25 umela. Si j'ai bien compris, je te coupe pas la parole, qu'il pensait qu'à lui-même, il pensait pas pour les autres. Non. Didier Masuki aza très égoïste et puis na ba patron mususu ba site na otanga bango te na fula bango te po bango to basi basila na bango donc yango moni sikoyo mais côté mususu na bi Didier Masuki aza faux po a libérer te mais côté mususu eza bien tango to salaki bongo to kabwana bido bolobaka ngo na français po nga lobaka allemand bien ou bien Donald Trump ayebi balobaka des fois le malheur est bon hein. Voilà, na yebite soki na lobeli yango na sens bien
mais bon comprendre nga congolais biso to bakalinga à 100%, donc français ezalaka mwa bulu yeke. Alors tant mosusu malheur ezalaka bien banda kaka tokabona Didier Masuki lelo oyo nga na komi na déplacer yo magila balançoire oya osala émission nanga na sali mulongo ya ba journaliste na oleka na Château Rouge lokola musicien menga na musicien te et ça la séparation wana eza bien donc pour nanga na lobaka merci Seigneur ceux qui séparation même na parler ceux bozoka na Dieu na ote boka bwana okozwa pe Dieu ya bien voilà. Merci beaucoup na Viezoro vraiment na ndenge au répondre biso eza kisongi te moi je pose toujours mes questions nazaka na pona ko solisaka ka pona ko sala ka musala. Alors Viezoro parlons un peu na site na yo avis de recherche autant au bokabona kina Didier Masuki yo sali ya yo comment ça marche toujours oui si tes otambola bien nga na yebi ko solola na bana na yebi saka bango tant to bandaki pe sika biso pe to bandaki na moi bien mais sikoyo tellement ba mayebo ebotami ebele internet comme na vitesse sikoyo ba site mususu aza na caméra te aza kaka na téléphone portable asali site na ye alors ekomi ebele nga na lobaki nini oyo alingi yaki no lukavi côté mususu akokende ou bien to baisser salaire bana bamonaki to baisser salaire to zo tourner site eza nango bien ngamoko pe na voyageaka bana pe ba voyageaka donc voilà ils ont marché nango bien à vie de recherche et so bato bazan pour savoir kota kasi bakoya non ba place ezalité parce que tozalaka na effectif moko boye o ezali ke nombre wana ezalaka yango wana soki mutu alongo ende tokoki ko recruter mutu mosusu mais na minute oyo franchement toza au grand complet. Merci beaucoup, vraiment, ça fait plaisir. Na Magui la balanceron, on ça toujours comme ça. Derrière la caméra et dit nos images. Je te salue à passant. Mon sponsor très fort. Il y a Ouli Moucheni 00243 Didier Nzongo, mon Konzangaba. Si mon vieux à passant, Sayon Tio na Bambo Tebel. Voilà, Papi Miguel aussi. Je te salue à passant. Vieux Zoro. Na minute Oyo. Tout le belika qui moussa na besoin média et baby. Quand on parle de médias, tout le la musique. Tout le théâtre, tout le journalisme, tout le nyonso. Ce qu'on a monde na besoin média au biso journal moi je veux pas dire que je suis journaliste non je suis chroniqueuse mais on fait quand même le même travail mais on n'est pas pareil. Voilà. Donc déjà le bic et baby si on a monde à théâtre, na monde à musique. Viezoro, au mona ondeni. D'abord théâtre na répondre yo. Théâtre c'est Koufar. Bato théâtre basali loko yo to sala wa ya libanga inspiration ezate parce que mutazo sala au PC rôle pour asala ngaza ki producteur na ebiso na zala ki na bango donc na ebi bango sur la ko suspendre bango alors théâtre bébé pour nanini muto PC rôle à jouer yes quoi zo ko inspirer Sayon Tiona Papi Miguel Donald Trump Donald Trump ya kunete ya biso ya Didier Nzongo azo boule kaka bato wana lo moi si quoi ça la émission exact pardon ça la rôle ba PC théâtre exact ba comédie ba mabanga théâtre bango moko pona mabanga et en plus bano bazaki na boulevard pour soki na keki ninga zulaka nanga kuna eza vraiment ya qualité balongwe na boulevard ba ko kota na théâtre esprit à boulevard baye na ngona théâtre baye na babikini na bango na théâtre alors si biso kala tozakota la théâtre na bana na biso pona na bana mikolo félicitations na wa uteko bala baze belé ba panzana mikili na mikili mais si ko mona tango biso oketa la mwana na yo na parler na yeto na mboka ya zalaka papa moi distraction total la théâtre boye omona mutabando bina ekotite siko yo okimisimis parti wa la kisakuna omoni angote auto tu as suivi qu'est-ce qu'ils ont dit parce que oyoki sonne alors eza les soubienté alors pardon je te coupe pas la parole bataba théâtre ba bomi ba mabala basi mibali ba ya suko sa musala te mabala ezo kufa na lobi vezo kasi ba momi wana na ba jo wana ngana benga bango ba mbendre baza bambendre siko yo lobana yo soko moni muta théâtre ndenga lobaka yo kansaka ya loba pa na ndengwana entre temps boza ndako moko te
maloba oya bien yo lulilaka ye na télévision akoloba na yo yango te sikoyo yo koboma libala na yo mpo na nini neti biso bamabala esala 34 ans Félicitations. mama atalaka théâtre te atalaka bathéâtre mais akoki kolinga te azwa un comédien non tolobi te ke baza bazo bato banini mais pourquoi okende koadorer comédien donc bango moko moto basali babiloko wana mama nga na bi mama yo poza mama bino moko mama siko tu peux me dire okozwa nini epai ya comédien parce que akobala ne yo te yo bala déjà mais plutôt kakobomelo kaka libala. Voilà, il y a musique otunaki olingo yeba soki musique. Ouais, il y a musique par exemple le jour d'aujourd'hui que na monde babiso ba congolais. Moi je trouve vraiment que eza penza dignité pesa eza gentillité. Moi j'ai grandi en Angola, na koli vraiment en Angola. En plus Natal a rappé ba musicien ba monde mususu muna ke muninga na bango asali mo eloko bazana pona ko fortifier muninga na bango, ils sont toujours derrière pona ko aider muninga na bango kendeti par exemple ba Flavo, ndeti ba comment je peux dire ba Ser Mouraf, ba c'est quoi tout pedo so muninga na bango yé bazana pona ko soutenir muninga na bango ke mais ya biso ba congolais pourquoi to lika ko fina baninga muninga sala eloko bien. Ezaka bien te. Muninga c'est loka mabe, eza bien. Pourquoi? Vieux Zoro, est-ce que tu as mot à dire par rapport à ça? Oui, ekozangate magila balançoire. D'abord, mutema mabe ya congolais, kuba ya kala. Ozomona. Mais sikoyo nde sikoyo baye ko valoriser ke mutema mabe parce que na pire esprit penza musique ekoza lokola équipe ya foot. Soki orchestre moko utiki ne yeneti awa tango ba concert ya laki fallait to soutenir orchestre wana mais lelo ekoma maginga kendaka kini mingi muto atie concert akobeta par exemple na fikine mususu pa beke ngape fona beta kaka ozo sana beta kaka boy mais muninga wana il faut pas ça la succès asata musu promotion album na ye oye o coincé entre temps week-end après okoki pour beta yango na lobi ke eza ki motema mabende ekoti mingi yango pe bomi musique na biso et puis yango na ke ba séparation de sala ma trop pona nini croyance ya bato soko tali na ba musicien mingi o bazo longwa o ba réussir ceux qui tozaki 10 dépend ba réussir 8 bazo telengana et puis bazo regretter ndenge nini tant nazaki na leader na ngai na ndenge na komi ba komo chocolat ba sani na ba restaurant ya mindele mais aza musicien ba bomba makana ba lakso ba image ya ba vidéo filmé caché caméra cachée mais nduliste a chocolat ba sani pona nini azaki koyawa après amoni ke soka longa ko sala succès et puis succès à musique eza chance hein na fingite ndoyi na ngaza la kawa Serge Mabiala yé pe alongwa Serge Mabiala je te salue voya velours mais kombo ekenda basé belé so natangi bango ba koloba oboye mais tango azaki pa ya wera azaki na gaz makambutu ozoka velours avo ezobima muso bakanza kolongwa eza utile. Je pense que Vieux Zoro je te coupe pas la parole puis naza contre makambozo le baté. Je pense que bande komi koyebela déjà au moni que non au jour d'aujourd'hui nga par exemple Serge Mabiala je te salue je suis pas contre toi que nga Serge fona yebela déjà mbalo so na kifuna tikala parce que génération ezo na simana ngai bezo na lumbe pour génération ça étape première génération deuxième troisième quatrième hier par exemple ba première génération deuxième peut faire na sima fo ya siko soki Serge Mabiala tikala kité toi zaleka est-ce que nga za tilelo non asa mi yebela ki déjà que non fona yebela déjà nzela au cas parce que misupi ba tikala lo ba ya pototé par exemple ba c'est le ya umeli le poya tu vois et comment question par exemple au longo na yo au longo ça la voyage na okende ba bengi na siège place aux ala ki ba peso visa te pona nini mutema mabe Vieux Zoro na marambo na ngoleza te mais yango na zolo ba tango le bomba ole ndambo bomba alors soki a bombaka bato mususu pe ya bazakoya na ye bakabose ayaka ba Montana Kamenga bayaka muto a bomba ki ayeba ki à venir yenda za na possibilité ya koya parce que na ba visa na ye za na plusieurs entrées alors tango ke na ambassade a traité visa même aza na orchestre traité ba kopesa ye alors a continuer ka musique ta sala ki album mais album ezaki ya kokabela ba master ça veut dire que succès na konini c'est pas la même chose. Alors, au moment où nous avons bandeli, peut-être qu'on contredire la réponse nanga, nous avons bandeli kolongwa mususu eza bien. Na conseiller pe bato mususu ce que moni libala ezo simbate longwa, okoki kozwa pe jo moko ya bien. Na musique pe na ba théâtre eza bongo. Longwa tant ce ko simba. Mais tant ozo longwa, il faut tala.
ozana nini oyo kosala kokanisa te ke soko oyebi koyemba oyebi kosala album non Suzuki balongwa asala une semaine ya semaine titre ya album na 1990 asala mais ekenda kaka ndenge wana na ndenge wera ye ko répéter album oyo esalamaka déjà mais lelo bakoma kotambola bakoma beta ba malibati bakoma kosala échafaudage pourquoi parce que ba erreur nga na lobaka soki na longwe na kosala succès po nini nga na lekaka Didier Masuki na gaz à l'époque nga moto na memaka ye tango mosusu bato bayebaka te na mema Didier Masuki na Congo number 1 na biyaka tokende comme ça batindika biso ba vidéo na memi ye na pauvre Congo mikili po ekufa nga na mema ye ndombolino leader ngai moto na mema Didier Masuki to futa mbongo batia biso ba vidéo mais lelo oyo bato balobaka kaka ke no Didier Masuki moto asalanga te nga nde mona sala ye ba vidéo yali na osomba ticket na pesi ticket na bilamba kendo ke kopesa ba chroniqueur na kin nga siko ya koleka nga ndenge ni po ba image ali na YouTube titre soki bolingi botala bobeti kaka Zoro Mabiala fait don aux musiciens aux journalistes de Congo Mikili don dose de Zoro Mabiala aux journalistes de Congo Mikili bokomona natindi soki azaki patron nanga komba bakende kotinda yo patron et puis nga aki na gaz na ka na bord moko na oloba recevé bongo fotala ba vie recevé nga moto na matisa Didier Masuki ko changer ligne ya avion parce que yazo kaka avion Genève Bruxelles to Genève Paris Kinshasa premier avion ya ko dévier nzela pour mata avion pa kende mboka mususu nga na matisa ya avion ti Madrid ozomona awa pamba kaka awa na nani na Luxembourg awa yebi yango te ngam na lexake na beke to sisi Luxembourg oh mboka mobimba oui na pasola Luxembourg ti Bruxelles Zoro relation ni botika na Didier Masuki au beau fixe seulement kaka vous parlez oui to sololaka seulement que andi magangate au moins toujours na zaboye ya lobenganga adversaire mais gaza adversaire na été nga na prêtre nga na prêtre soko lingi magi to chaka preuve ba momi ba yebi bisote ba cha de momi wana to landa bango au moins ozwa tous les deux ya ozwa ta moko te tous les soto bi moko e ko banini na zui chance mais tous les deux momi na barre oyo na barre wana na de bango pe na kobolo ta gazelo ko mususu nga na gaz rose koloni nga kala na zaka muyombe mais siko na kumana nga muzombo mutaki bo o changer à origine na changer bazombo ba liberaka danser oh bazombo kabate te bakosaka tala baluba nyoso oyo bakatana bazanga balar bampiaker babalaka basa bazombo la plupart ya baluba soki kaka amoni ke diamant ezosimba te abalaka kaka muzombo po nga namonaki secret wana tous les ba ex nanga oyo toza na bango na minute oyo bazombo kaka. Voilà, merci beaucoup, c'est l'ambiance de l'émission. Babi Toza H, Awa Toza, pas Nicole la patronne, Babi Nicole la patronne, Bakou de chapeau, na yo vraiment, mon thème avec son mari, Balobi, Dr Jaffa, mon thème, Dr Jaffa, mon thème, ya Nicole la patronne, Nakasa Awa Toza 70 rue Marcadet 75 018 Paris boyaka ana toza babel nana ya Paris oza mposa ko ba la balançoire munene te mukete to le vimba ebele te kande bolinga bongo kaka boyana awa toza bo sepela bino moko vieux Zoro soit disons moi j'ai pas la preuve nga baraki naza nga na preuve j'ai entendu mais j'ai pas la preuve soit disons que aux les news des stars viennent les news des stars si 1 million de vues par jour bazui wapi page kangi ba page nyonso yo binos ba page mike to kangi to tsemno tena di fo bon vu les news des stars il y a les news oye mo chantali bola bengara il y a les news et voilà il y a les news na biso fuza la kaka bazui wapi sia soit disons za la vu les news des stars j'ai pas la preuve. Pourquoi ozala na oka vient na biso boga pourquoi osola na bien na ba magi la balance poza la noka bien ka babite photo kindela eka fo yenda za la news de sta po anika yo po lialia bango nyonso. Alors
nga na sepelaka tango balobaka ngo eza pe na kati ya CV e bakisama na CV eloko moko boye epesa ke ngai na tiango te me eye automatique ekoti na CV. Alors ezaka lokwa moto te o senta ba momi o senta na ndundu te. Donc sikone ngai eyeli ngai sikoyo ozomona. Donc ngai pona koloba les news c'est ça rezanga na lobi ezanga te pona nini parce que eza nango yanga te na kokosa te. Mais nazo pesa ka exemple na batunyo so ba ninga na ba chroniqueur ba otunanga na lobi ngata ngona yaka na media bakosaka nga pe kaka bongo bwaka kaka Didi Kinwani olia bwaka Didi Kinwani tangu na ye chaque émission Didi Kinwani mabanga ya talo na lelo na tika ko bwaka ye na lia pété. Alors ndenge pe bat bazo sala soka boy kaka les news c'est ça congolais abika ka zoro mabia la te les news nga na ko expliquer ngo boy les news c'est page polémique ya mutu nyonso donc mutu nyonso akoko poster vidéo na ye bakotala soki eza bien bazwi vidéo bacheli yo mais eza ya ngate mais lokola gaz ye nango na diembeli kaka po magisi bastar ezaka na expliquer eloko moko gaz mususu monaka ezalaka osimbikisi gazi mususu ofuti mbongo gazi mususu eye naturel neti ya babiso boye eya kaka naturel nga na yebite na minute oko comparer nga na nani na yebite na vitesse ya nani na yebite donc na vitesse po la bouche il paraît que akufaka se kwa kapo azane mutute paraît aza fantôme parce que soki na bopakolinga ber wana ke soki ezaki soi-disant nga mais gaza osakana te ebi ba momi boninga na zwaka kaka na les news wana bino bolobaka nanga boye kaka ndenge na uti koloba kuna boko se retrouver na bana awa na poto awa ebele bokesasa ba Aden 2016 2017 bano bakobota mangaza na kati bango moto bakabelinga gaz yo sepela no bien les news de star te nga na sepelaka te mais eza page nga pe na lingaka ngo po soki na poster vidéo atiaka pe vidéo nanga. Alors, mon Dieu, c'est ce qu'a tché à Tiaka. Alors, faut na kumisango. Tu connais c'est qui la bouche? N'enga kabino bozo tatone kenga les news. La bouche peut te yebiete. Babenga kaye la bouche eza féminin. C'est kaza mwana mwasi. Na yebiete. Et cause à la paye au mari. Nga ta makambwana. Obomba ma popo. Baraboye. Babi boye vele bisozo mabia là. Je suis désolé. Babi la bouche soki azaba ngena yoka ki j'ai pas la preuve comme j'ai dit que baloba que yum les news des stars oui babi la bouche soka aza musicien te aza muta théâtre aza muto ya média ebi maramba média parce que makambo la bouche atiaka donc yebi ba source nyonso donc to yebite soki aza muta théâtre soki aza tom siyoko yeba non ngana koyeba te nga soki na yeba kimbe na sala contact na ye mais franchement azotala ngai ya lingaka nga na benga ke chéri la bouche ye pa benga kanga mabialo mais en tout cas toyebani te tozaka ka boye kaka peut-être na gwa na ngai ningi naza nango yango mutesala ka ke tozwa ne sika moko kisi ozana kisi ekise kozanga te magi ya bazombo ekise kozanga te donc naza nango penza ezali. Merci beaucoup vraiment. Donc comme n'a pas chité vieux Zoro conseil nous copé sanabiso ba chroniqueuse ba ta théâtre ba ta musique qui des marambo ba dixo du golekao ya ba frère nabiso na pour tanga kombote moi je suis là pour mettre la paix. Falina héritier. Marambo uti goleka entre na ko kasoni te parce que moi je suis là pour mettre la paix nazana pour na kofinga te nazana pour na concrétité na liaka ni na mbonga fali na liaka ni na mbonga héritier ninge misushitenta ninge mida de comer je te là pas mettre une page então vele news au comprend mamna lobby conseil nyoko pesa bango conseil na kopesa bango babakisa lisusu gaz ya polémique parce que wera na jibe yango moto sala bango ba pela bakabola famille ki na kulutu bakabwani moko azolinga jibe moko azolinga wera so basali bongo te musique sans polémique ko simba te tala batu nyonso oyo babanda Didier Lacoste aza wapi azana kini mabetaka bien ayembaka bien mais tellement azo chrétien mutu te et aussi mbate ngai tala kaka namuna ki mutu mususu oyo ki kwanga nzala oaza kana Belgique wana ya kanisa ki kesoka chrétien nga nde sikoyo nzala one munana
mutu moko boye monstre moko boye alikaka na TV atobola bilongi nini donc ya mona ina image bien afo soki totangi awa futila arrêté akozwa gaz donc azaka na mboko batindaka voilà azaka na mboko oyo na mboko batindaka mituka na Congo na Belgique kuna donc soko opesi réponse obwakeli ascenseur a mati mais rien nga na bakinga ofinilo bouton donc omata te donc elikambo ezalaka fo osolola donc conseil nga na kopesa na bino bolata bilamba po mabala peza wana tango bozolata bilamba po tango bino bozosala ba makambo wana bana pe bazotala bino bakozwa exemple tala nga salaka lokola Magui la balançoire nga à part Ingrid Kabongo ndalobi teke po za wana ndima yo Magui pele moto monaka mutolo alors ya wanga na lobby Ingrid Kabongo bravo Vieux news Vieux Zoro pardon je suis désolé Vieux Zoro Nabiboy là je suis devant toi je fais mes émissions je suis pas sur mon Facebook mon Facebook il y a mes parents il y a mes familles il y a mes sœurs il y a mes tantes Facebook nanga eza émission té quand je suis sur mon Facebook eza le rôle na zandere pas na biso na Facebook nanga na page nanga quand je parle de YouTube internet pas dit nos images je me présente comme ça comme tu m'as vu mais quand je suis sur mais quand je suis sur mon Facebook eza Facebook nanga eza le rôle ton nanga na biso nanga zappé chroniquer. Je suis comme ça, je m'habille comme ça, mes familles savent. Mais ton nazat devant vous, devant Edino, derrière, pardon, devant toi. Ça veut dire que je suis devant mon travail. C'est pas sur mon Facebook. Mais il y en a dans leur vie privée. Facebook, YouTube sont tous pareils. Non, on l'a dit parce que non, ça, tout ça, encore. Mais quand je parle, je fais la différence entre Moussala Nanga et ma vie privée. Alors yango na lobby ko bosana te ba réseaux sociaux nyonso bato so batala kango tango tie na Facebook et lokwa Facebook et ko kiko longo na Facebook et yepe na YouTube kasi on a le baki que jour d'aujourd'hui so tie loro na yo mona bazui yango ba monter yango ba sala montage bazui batia na YouTube voilà alors yango na bina pesika ka conseil yo siko yo lobby kuna eza lokola tolo na français ya pété wana eza privé YouTube est populaire pour na bato so batala ba parana pe ba kokotala pour na to expliquer mais nga loko na conseiller kaka bo soki la bi bo plire la binonus bo lata kabilamba na ozwa yo kaka exemple moko nga na saka ba émission nga nga na saka na vitesse nga na rythme nga mais moi nga mubali soki moi nga mubali a présenter que on a joué copine moko azali chroniqueuse ou bien danseuse ou muta théâtre si on a otala tabi wana nani wana copine nanga mais namona ke na TV mumino ninga za wana na yebi libumu na ninga ezali et sala boye aza kutu na mo nduta côté droit ta chikonga père si na moni déjà yo laksanga mumia ninga na okene wapi na bino pena non soko olingi bobala na bino mais ngai na ko participer na mariage na bino te donc d'abord bomitulisi yango na fobo lata bilamba yo kanzi Ingrid Kabongo waza wana za besoin olongola bilamba te akolongola nzoto pe ezali evunde fanda mais asala kango te pona nini po atantaka eloko moko eza libala et puis na conseil ya bana na biso na bana na yepe voilà bolataka bilamba bokomona masolo ezongi et pour la musique le bic va continuer polémique hein wana en tout cas batikate batikate tala ba jibe ba comment regretter ba mibeteli stade de France c'était polémique et sili donc batikate polémique est très important etina li fobo lo ba yo moko et puis bato pe ba chrétien ngai ba chrétien kaka eza bien ceux qui bon chrétien nga na ko répondre bien mais faut na gaz pour répondre donc la balançoire ceux qui chrétien na ko répondre pour y avoir na gaz ba Chantal Bola ba Chantal Patrick Igor Balizarazu batutouana donc wana ça va bato gaz mais net ba misusu na lobby ata au chrétien ba grâce mbizi la sexy là ça va je peux répondre mais les autres non na répondre était pour bozate mais conseil na pesi na binonyos o monte ngaza ka nazwaka parti pris ya mutute na lobby na longoli kaka Ingrid Kabongo alataka bilamba binonyos bokuma kolakisa kaka mabomo voilà. Merci beaucoup ba dédicace. La dédicace na robo sanate mère pour eza week-end pour soko boy au rosa ciseaux cheval blanc cheval sans tache
mokara me na tous les bamakangu na nga pe misusu na pesi bino bambote belé et bamasta na ngai Maman ça azua te. Te asali 34 ans azana brevet ya libala. Azana brevet ya libala. Abi que je suis comme ça et puis na sala kango soki na voyager ndenge na na valise wana achelinga ba préservatif abi au cas où utiliser ezali une femme battue sa maison. Pas que naza star bon soki na lobi na yeke samedi na olala nga mon côté faut naza na mutu alors faut prévoir ngai alors yango wana na lobi ba eserta ya mère na palais et na pesi Pedro Cosi Cox na Munich aza grand producteur et na Lausanne Denzun Zubile na Stuttgart to pesi José Moko ba grand eserta na Genève mama Tete Liengo la baronne to pesi ba mbote ya trop donc Denzun Zubile ya yo yango wana na PH Lumbela na Genève to pesi ba mbote ba master tozana bangwawa Sayon Tiona tozana bangwawa Papi Miguel tozana bangwawa Donald Trump Didier Nzongo na pesi ba grand eserta et Dino Image ba eserta ebele et Mama Nicole na awa toza mwasi ya mopao na biso Jeffar bato ya mayele na kati ya communauté et bato bazosala ke olingi evunda ezala penza na ndenge ya bien awa olingi peke ozala kaka mutu ya bimo kote oke ko ronfler donc ngana lobaka nanga vérité soko olingi kumo kote oke ko ronfler olingo matana moi 3 awa toza kisi ezali okoma kobeta 2-3 coups pona bi ke ba jo ba kobona ba koboy fatigué na weekend tant monsieur zalaka moi doublé moi de koma kama et koma kaka kumo ko ke ronfler mais maman Nicole moi c'est ya PDG Jeffar na awa toza bango bazo réparer makambwana et puis basi oyo balataka ba bébé buchi uye ko lataka ba gondo na biso mibali po sala moi ki funda na sima botika makambwana pourtant to mona ka bino bokoma lokwa ba soso balongoli masala boya awa na awa toza tout ezali. Voilà. Merci beaucoup vraiment na awatoza merci à toi Viezoro na ndenge pena oyaki kotala vena biso Didier Nzongo moi mopona mapoli na tiki biso ka Mama Pauline Nzongo akei mais atiki masolo atiki grand masolo charge wana sikoyo eza na mutu ya Didier Nzongo a gérer bana a gérer ba faire donc mère wana ndenga akei wana atiki ne problème te problème moko kaka atiki ya séparation ya liwana ye kaka problème ya wana mais le reste eza bien asalaki déjà donc pas yazali vraiment apemba na boboto et puis atiki kombo na milliers ya ba musiciens na milliers na biso bato ya média donc vraiment maman ozala malamu pese la biso ve beaucoup ba grand et certain voilà la professeur ya leki na yo Didier Nzongo Donald Trump. Merci beaucoup, merci à toi et Dino Image derrière la caméra. Merci na Awatoza vraiment Awatoza ma Nicole la patronne à Bazu wapi na kati ya 70 rue Marcadet poissonné Awatoza awa na Awatoza ce qui besoin pour ça na hôtel ba tout à l'heure qui beaucoup mal roi la balanchou babi nga una tara ba bébé bouchon vela nga zoro o moinga ndeni te carré engaka tango kotaki kaka na longolaki linete na tali mona nga siko na tele moni nga siko bwena ndeni carré donc voilà ce qu'on a cité na boine na moni vraiment très bien na kata ba bébé bouché za commentaire te mais si on na moni penza boy wana pena biso ba yombe ndenge to lobaka vraiment tout ondele. Voilà ba biso qui vient zoro ndimi seke masolo za bia yo ndeka vient zoro lobi que non répondre au thé. Oui ba produit fini bazin. Ouais balingaka toujours kufula nzoto abato. Ouais asa sila na ekala bité wa mutu na mito na mulo wa vie zoro na biso za na mode na top donc fona chrétien pour à répondre nga. So bazana ça na ba niveau zoro bazaka bon. Non to mema bango na kibokolo ndenge Didier Nzongo alobaka. Bango tout kotindika bango bakekunda bango na hôpital na cimetière ya 14 pour bazwango donc boy le côté 0 chijengo na chiluba. Merci beaucoup vieux zoro vraiment azaba nationalité beyo nga muzombo nga muluba nga boy na pesi merci na awatoza vraiment place ba bibiso alobi na nga la balanchou na okakoka na okakoka batebele ba l'équipe ba publicité mais yo
fallait pas les place pour modèle à bassin on a vraiment fort le banabango bayakana awatoza je te salue beaucoup, je te dis merci à passant. Maman Nicole tozaka na yo abalobi na kata Chine oza posa OK vacances na Chine oye déjà awa toza pa maman Nicole o futi mbongo na yo ba opeso numéro de téléphone ma nyonso okoma kuna oza na yo à l'aise oza na yo tranquille biloko lingo tinda agence nyonso eza awa olingo poster ota mbongo po kende ta musu na Congo na pays étranger awa toza basala biloko na nyonso ba rendre mibalo ndeti nga mongo babi mongo vraiment te botama musaka ta botama mongo OK lengi je te salue mon papi mon sengo cardinal bambo tebele à toi Marie Tomé François Kanik ngata na musaka ta mongo donc mibalo bolemba lemba biloko ça la souté donc betika momoko pemi boye pena na awatoza donc etelemisa pena bo pikiliki voilà donc to suki kawana DJ Njongo je te salue à passant bébé Senzongo la mère des jumelles Motememel alias Bambo Tebele à toi pourquoi pas à toi Patrick Igor. Sans oublier mon boss, mon sponsor très fort, Yaouli Moucheni 00243. Ma soeur Ya Judith Sebo na Kata Paris, Babi Paris Tossi Sebo Judith na Kata Paris. Olobi c'est truc qui wa ta Bambo Tebele à toi. Voilà, il dit une image kokata te pardon ma banga bato so na cité et ça problème. Ça peut Marie Laure moi Kambo. Oh, ya Marie na Kata Canada et Mazalu Bambo Tebele à vous ya Marie. Tozana etinga mtu pia na kanye mikolo yo kunozwa ke de trop na ngito siko balansoir juste baye moto moko bien Bambo Tebele à toi place ozali babi moto moko bien vraiment motema ya Gigi Raveto juste baye motema Gigi Raveto Bambo Tebele moto moko bien maramba bien kaka je te salue aussi à passant yo yebika lettre P Bambo Tebele à toi vraiment et d'une image ngana suki nanga a na clôturer yo Tina li fobo